Bonjour au peuple congolais. Ici c'est votre médium Jetli. Franchement, je viens de sortir na réunion pour un concert. Il a fallu réunion avec la police awa na Bruxelles awa. Ndekolangaye tomi batela car makambu oyo na yoki kuna car je suis agent de sécurité, garde rapproché. Je travaille toujours avec un contact avec la police de Kolangai. Je parle avec vous à Lingala pour ezala secret de Kolangai, s'il vous plaît. Makambo Mayoki kuna Tomi Batela poto a komi ko changer na ndenge moko ya ko sakanate bande Kolangai lo yenge esile poto a changé poto a komi ko bundisa Afrique car Afrique pe a komi ko bundisa Europe. De Kolangai va changer la loi ya ndenge ya ko sakanate batela mukanda na yo car France a komi ko botola mikanda Bruxelles pe a komi ko botola mikanda de Kolangai o sali bêtise na Bruxelles yeba yango ete bako landela yo tina adresse même au Kimi Bruxelles même au tina France Allemagne de Kolangai bako landa yo tikuna Europe a changé nyons car Afrique a commis vraiment au bundisa Europe. Europe a commis au bundisa Afrique. De Kolangai mi batela car notre grand star Akoya a beti azui mbongonaye azongi Afrique. Yo otikali na ba problème. De Kolangai, je parle avec vous en tant que de Kolangai ba congolais car na boyi problème et yé la bino et elle a trop tard. En tant que agent de sécurité rapproché de Kolangai, na outi réunion avec bataillon, il y a la police. On est nombreux de Kolangai. Sécurité, et quoi la police na France. Sécurité, il y a concert, il y a notre grand star Fally Ipupa na Arena Bruxelles, et quoi la sécuriser plus que France. Ba métro, bambila antenne civile. Car de Kolangai, France, na Bruxelles, c'est la même chose, même loi. Ba changer na ndenge ya ko sakanate ndeko. Au sali désordre na arena. De Kolangai, même outil Allemagne. Ba kolanda yo ba caméra et tondi Bruxelles awa partout. Ba kolanda yo ti na hôtel. Place nyonso okozala. Ba ko kanga yo kuna de Kolangai. Secret yango yo. Bo kechu Wayambo nzoka ba botolaye mukanda po na ba bêtise oyo asalaka na France de Kolangai bokechu ba botolaye mukanda po na ba bêtise oyo asala na France ba combattant ebele ba botola mikanda bandeko batabino na RRT. Je parle la vérité de Kolangai. Europe a changé ba komi ko botola mikanda ba komi ko coincer bato, s'il vous plaît. De Kolangai bokechu bakosa binote komba na poto awa esili sikoyo to changer système. Moi aussi je suis un combattant, un grand combattant. Notre président aussi Félix Antoine Tshisekedi, il est un combattant. Maintenant to sangana ensemble votez numéro 20, votez numéro 20 to sangana. Nous et notre président to bundisa to bunda pour le développement ya mboka na biso combat na étranger eseli sikoyo combat et commis sikoyo sur place combat et commis sikoyo sur place na Congo. Il faut to bunda avec notre président numéro 20 pour être to tonga notre pays par nous-mêmes. Totia kimia dans notre pays par nous-mêmes. Mutu mususu te étranger te biso mokoka tozali mibali. On est des guerriers. De Kolangai, je parle la vérité. Mi batela car Europe a changé. Europe a commis koboto la mikanda de Kolangai. De Kolangai to sala attention car ceux qui ont tombé désordre na poto awa yebaka yango ete bakolanda yo partout
L'Europe a changé dans ndenge ya kosakanate. Car Afrique aussi, to komi ko bundisa Europe. Afrique to komi ko bundisa Europe. Europe aussi, ba komi do ko bundisa Afrique. Le kolangai mi batela vina yo combat na étranger et c'est les sikoyo combat dans notre pays. Nous et notre président Félix Tshisekedi numéro 20, tous ensemble, tous bundé ensemble, tout bunda pour notre pays, échanger et tongama, tout tongama autoroute par nous-mêmes. Étrangers, les sous-soutés. Notre pays va développer par nous-mêmes, peuple congolais. Merci, ici c'est votre médium Jet Télé. Conseil gratuit, Yangoyo, Dekolangaïs.